Si pêchant à l'obin non à côté kaya n'angani wanate atninga $200 na impesa à l'obin n'anga joie de ça. Na bolinga neni tanis que mutozu na trophée on a message monté à félicitations. Te ata mutu mokote. Ata mutu na lo bangote. Ata mutu mokote. Ba yo kangani na lo. Ba yebi pe. Mutu a félicité nga mwana mwasi moko. Tunangana. Nani? Ici pêchanga. Ici pêchanga. Ici pêchanga. Wow. Donc musala nanga dans soka musala nanga tata mama na bana 80 quand on est za mukete ezebele baninga nyoso bakatana maka mbiso to sala pe ti lelo muta osala ngope azana ngoti nazaka mutema mabete nga zo na lo bangote po na milobi la soko dite ko lobi za na te loboko soko pesi droite bate ah on a Congo ba artiste ezaba musicien biso ne batama boke yiba uta awa information de so peut signer PC punition on peut punition oh what is armée vimba maman balio somo vimba balio yemo boucle donc c'est ça nakana contre mutute jamais non ninga bango so babi malobi to yebite donc c'est ça maman balio somo ba yaza bis mutu na mutaza na rien nae ce qui permettent que akita akende repanga ba biso tozali tozo continuer dans nos chemins. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bana boyigoyina ungeriki makanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingu. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux de par vos postes récepteurs en train de suivre votre humble serviteur Christian Vangoulé, donc Papa Bombo. Donc je tiens à vous remercier par rapport à votre fidélité parce que vous allez toujours continuer que Landa Moussala Yabino Christian Vangou. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous annoncer que nous allons recevoir l'icône ou Azatobeng Rabon icône dans le monde du théâtre. Il s'agit bien de Maman Balio Sombo, donc on va nous bien arrivé. Il y a Freddy Autos à la Bongo, meilleur artiste légendaire 2021. Où ils ont bongo trophée ça qui est pas un déconnaissance TKM, tonton award, Culture Award, donc meilleur artiste légendaire 2021. Les tous en a vraiment on a plateau on a besoin de méga là, Maram au Italie déroulement, il y a monde, il y a théâtre. Alors les caméramans ont filmé au dessin animé, il y a Kiroku, Gatsi, au son absolu déjà au fond l'absolu déjà dans un plan d'ensemble ba dota l'abso bamona Yambalio déjà na bango na kati il y a plateau na biso à qui j'ai dit bonjour Yambalio. Bonjour Christian Vango. Bonne santé. Oui Nangolo Nzambe merci. To pesaka merci liboso na oya pesi biso pema kolopema quoi. Tozane logo to kopesa ete. Zaka merci. Donc c'est quand surtout bazali ba fanatique nanga partout dans le monde bisika tout bazali zamba pambola bango bala ndaka Yambalo balelanga na ebilero ba otonde bele otonda balela ya Fred na bango pona yeba ko solola banda musala donc koko donc mutuma aussi là parce que les gens ba artiste belé au baza ba bananzela mona ba Yambalio tilelo baza suspena na ndenge ya santé mais Yambalio toujours en scène au rolobana nini na ba fanatique na opena ba journaliste au ba vota ki au ba linga ba personnaire wana aux le trophée à meilleur artiste légendaire na loba bango na randi balobi ya Freddy bako cité yo ko lobaka no insulté
yo loba na oka lobaka ke bakosi te makambo basali yo bakosi te po emona na miso bato ngana kumisa mingi manzambe le bondier parce que banana no mutu areconnaître ngande wana te na comprendre kana ngake oyebi mboka ngone ngezalaka banini bapesa ba médaille ba misu bazwa kututo bazwa kuna 12 ans azune médaille madame nanga omona madame nanga zo seka to bando seka po biso to ya nzambi to seka to seki na biso ti madame nanga ifsinga bi yaye ko sala mukolo mususo oyeba te o nzambe akopesa ya normal o amisuwa lingi bapesa bango po apie mbongo non donc ya omona lo baina teka e nzamba pambola ya ko kanisa te habité viens tant muso kanisi na nini non oza même na numéro na ngate ngana ko to sola ka bine belete on appelle ça comme mbote mais yo yebi ngate zo teka na yebi mais ba voter yo nga elekelinga ebele ya bato ba voter yo donc ba considérer donc musala na ngada nda soka musala na ngata tata mama na bani na 80 42 eza mukete ezebele baninga nyoso bakatana bazali yao mais loko bazoki yango na yebite ngana zoka ngo mama na papa po ngana za politicien te na za musicien te na ko sala musicien comédien musicien parce que to uti na minzoto wela biso to uti pita na minzoto wela ba batikeli biso libele c'est danga trio da soufa danga souplesse fasco batikeli ngai le trio mangwa ungadia mbalosomo mettre pas hyper à son âme tout cas qui nous sommes tout rappeler tout kangi succès na succès ma quand biso to sala pe ti le lomu ta sala ngopé azana ngoti donc c'est ça donc na le loti le na bimisi bato ebele donc ba considérer pour ti biso to zabana mike to zotala yo tokomi batata ya bana tozotala yo tokomi ba sefa tozana ba États-Unis wa tozo mikonzi ya bana tokomi na bana na biso bakomi na ba université yo zakaka et puis to telemi na ondire mo amke do ezali ko sala nini ko yeba ke lero eza ya musala nanga ero eza pona ndako na nga na mosi na nga na bana ero na landela chiki ya bana na ngai po biso tozoki chance wana te papa bazali na moyen otangisa biso ebele te mais gloire à Dieu koko na nga pe ya sonam koko bana na biso mosi mtatangisa kinga ata na komaki ebele te mais moninga okosanga te kotanga na koloba moi lopoto ya moke problème était l'essentiel bon ta comprendre que na lobby mais merci Seigneur pour korobar na satang sainga mais papa bazoki moyen wana te bazaki na lokote mais biso nzamba pa mo so na moi musala théâtre yo mageto bakipaka penda biso te po bakipaka penda te sikoyo moke wana na profiter na tangisa bana nga lelo baza ba université tangisi pena madame nanga le daza munganga munene donc c'est ça donc nazoki yango jeter nazoki c'est mon boulot isa musala nanga donc j'écoute tout il y a un moment lelo résultat wana bimaki gloire à Dieu. Alors maman Balosombo, est-ce que ton résultat on est bimaki vraiment ba collègue na yo donc toi tu as ba collègue nous na génération modèle que ba vieux ba bien gadios puis ba kulutu ko ba papa masum de brende est-ce que ba soyi pétant ya rekomela ba message pour nous féliciter ata mutu mo ode o kamwe kamwe mon ndamne bolingala te to lingala ka yango la kasi bino mutu boloka bolingo te yango la to lingala nga zongi sina nga to lingala to lingala na bolingala neni tani se mutu azuki na trophée on a message moté ya félicitations te ata mutu mo ode ata mutu na lo bango te ata mutu moko te ba yo kangani na lo ba yebi pe mutu a félicité nga mwana mwasi moko tunangana nani ici pechanga wow nga papa nga merci ba cosité eza yo po na ebité ozaka ndenge nini talaka ici abi ozaka ndenge nini abinanga lobi nzamba pa molanga na mo loko moko lokozo ya baninga talaka na faina ndako eloko ni leki na ba télévision tozana mbensene moko munene te ozambrota abenga na 4h du matin na mbeto na ngai ko le kanengo na inapercité ke na 155 benga batu baya to mela bo mela bo lia na compte na nga za voyage atinda 3 millions de francs congolais pour batu balia ba mela à peu près $3,000 hein donc si pêchant lobi non na kotika ya na ngani wana te atinda $200
na mpesa alobi na nga zwa de ça na mama tanga kama na nga kufelaki na suna makambo susu ya moni sali kutude ya na moyena ya ezate na za mbuye mais na tindelo $200 nzamba zungiselai esili oh mutu rien boyo mona ngala mutu tout le monde a quand même le président l'a dit tout le monde a le témoignage bien makambo elekaka na TV aoyeba te ndenge ni bon nayebi nanga te na koda za magicien te nayebi te mais très bien c'est mon petit aza mwana malamu très bien tozaka nga na ya bonne relation wana pena mwana na nga ya bablage kutu te kosala kutu bagene aye te soki namoni moto afinga ye nga na okota ngai mpe nga so na koti likamwana ekomaka bien te nga akotaka mpenza so na koti ekoma bien te so mpe olingo oyovimbana na walakisa ok nga mwana barumbu donc c'est ça donc nayebi te bon problème te me nalobi kaka motu abenga te ezalaka mécène nanga te zambrota esili na bato apoto bafanatike nde bafélicité nga ya monde entier partout alors namoni fanatike nde moto elingaka biso loka bango bafélicité na bango nga esali nga kitoko kutu kaka biso tosali bolekuma soki ozokoka te forcé kozala motema mabe te oyo babimaka mpe tofélicitaka surtout nga mama na kofélicité ngaka motema mabe te yango moni nzambe azalaka na nga toujours aza na ngambu na nga nzambe ayebala mbonge azalaka na ngambu na nga mpongo na richard nazalaka motema mabe te nga ozoyebisa na olobango te mpo namilobela sokoni te nzambe alobi nzambe aza lokola roulage soki atie maboko boye eza tour baninga zela atika otomonaka robo awa tozwaka nzambe ye wana soki baluki so atie tour na bino sikoyo ntango eza na tour baninga nga succès onga nasali mpo osala yango fo simba kisi sikoyo nga nasimba gwa te rien nga rien bana na bimisi bato boni ebele bamoyombeko oshi basudi ata bazigura jr de paris aza na paris bamabe ya mbila baligorodo bandika banani pingpong tina na bakoko kutu bapomba bakoko na nga pomba na kwikwi bakoko na nga mpo babimi epa ya pingpong auti epa na nga donc nabimisi ebele so nabengi bango awa bango tu batondamaka nana bango ata 40 baka bamuyombe gauche aleki na tv na rtns alobi bolukaka boyemba esika na uta bato babodobenganga yembela olobaka te koloba eza na te loboko soko epesi droite eyeba te eza nango na ntina moko te mais nalingaka bango ata babengani nga te nalingaka bango mpo toza mosala moko epuis baza baoyo yanga donc bango baleki na famille nanga mpo tozalaka mosala moko tovoyageaka na bango tolalaka esika moko toliaka esika moko so babengaki te nzambe moko ayebi après pays na faire $1,500 donc nous sommes pour la icône na biso vraiment ça la kitoko boende vraiment tozolinga alors yamba le lot to obengami les gens na kati ya mboka na biso mais aussi na biso passe surtout total ba légende ou bazali côté ba musique tout le monde tel que ba taboulay ba pesa ba veni taboulay tout le monde ba papa Lutumba Simaro écoute na 24 tout le monde ba monument na bango mais côté na nous ba artiste comédien apparemment on irait ba négligeable bino ni monument ni avenue et ça même ba artiste ou ba procéder sur ba kufu ba kenda merci Vangu na ka kutumawa awa na Congo ba artiste za ba musicien awa na Congo baartiste eza bamusicien biso nde bato ya maboke donc biso kutu tina kwani kutu oyebi bakrime wana oloba kala tina kwani tala selele wa tina kwani biso toza biso bato ya maboke biso toza biso baartiste tobetango sudi sondeli déjà réponse yango wana baartiste eza bamusicien mpo makambo to babengaka bamusicien mais soko ekomi makambo ya ntango tolingi bakende okende kolobelela moto balukaka ya biso mpo nga na koloba mokili eyoka nga na so nalobi mokili ekoyoka mais aya beti nde banzembo na bango babwaki kambala moko Christian Vangu esili tosukeli wana me nga nazoloba nakobima boye nakokende boye naza boye nazoloba donc awa bamusicien soko likambo ye bamusicien kaka
biso elo mon côté biso kuto bamata maboke beta na masolo ka to beta mususu ya franchement c'est regrettable comment on a icône lokola papa Mbalo Sombo bazalia to ba Mbalo Sombo bazalia pena to na bata maboke tisia vangu bo yo mokuto lobi ba vie kutu ya ba banani vie nani vie maboke ba molanja pembe osobona ta balabala moko bacha kombo kasi ata statue bongo ba yo chamba Mbalo Sombo kutu quand même bossa musala munene na kata mboka na biso boto mola drapeau est-ce que zali kamba faut réclamer il faut réclamer ba yebité mais so ba reconnaître nous faut réclamer ya droit na bino to lobanga bakamona te na zala nga ya tuna mamba musala ngai kaka wana loka bakipaka bango te po ba yebi que ça droit na biso so les autres ça te ba na biso ba osuka wapi soko bonga makite ba olala wapi so lelo moni bana dokulia hotelingana bela musala papa banga sala mboka na bela ko sexa sexy biso to tika ko so na mina banotanga bela moi to tika kaka en tout cas c'est regrettable comme on a icône nene boy ya mboka na biso donc muto pena sala pena bozana même ba condition ba tala bango même ba condition to bozana ba kanda bozana ba ni botala bango tokotaka na ndako ya moto nyonso tu miziki kuta kotaka na kote po ekoma nango ya bêtise biso tokotaka na ezali pas pape ezali pas chef de l'état pas prêtre béton béton tokotaka toza partout auta mosala bango bamikonzi bauti mosala banani bagrand monsieur baministre bahonorable banani bayadede mopasa banani aye na palais c'est dans un théâtre na seka aseki aselongoli makambo elekaki bulo ekeri bede banini trop donc regarde-moi cette main c'est un aventurier c'est donc bon aventurier biso baventurier yala ngoma kambu bon total no fati déjà on a félicité qui on ngi ba osala ba sala ya musala on a face à parler du peuple bravo mokonzi kitoko ça va quand même boy ça va pour ngamba lo sombo yebisanga vangu so na ina jouer pour mokoni à part de tika ko jouer chicho lo yengi na mama ngebi na ba palakata oyi palakata paradiop OK et biso bien on palakata OK oyo kabune ko uka to tonisi palladium mama ngebi place ya kokota eza sute maye bandi ko mondire pompe tobuki menzoka mitoki ya bato yebisanga Mbalo Sombo so na jouer style na jouer wapi na bar na jouer na bar trop na telemi bandi ko tambola ba na fafara ba makala elo makambo eza omeli elo makambo mosusu na Mbalo Sombo ko jouer balobi na batelevizio batie na ba whatsapp bamakambo nini na salle ndenge béton aosala béton il faut la féliciter mokonzi na ndenge aosala wana très bien donc jouer na wapi na liboso wana salle boy Mbalo Sombo bato bayi bafandi bakonzi bayi na basi na bana bayi kotala mama Mbalo Sombo ye moko alive donc na telemi micro liboso na bandi kobeta lisolo baifale baleki biso te baleki biso te jamel wana tomona non aleki nga te papa aleki nga te organisation kaka baleki nga te bodo azwaka na bango kuna na Côte d'Ivoire yebisanga baleki bodo eloko te jamais elombaki nani kojouer kuna omoi na otanga bato nga mute nayebisa konaka mute ya mopi te na félicitaka bodo ndenge na tela félicite so mon frère ozoprésente drapeau ya mboka oza fierté na biso omona yemoka tellement ayambali merci omoi moko comprendre naza nanga moto motema mabe non eza ye si on a embêté là, ok, nous avons joué sur les États-Unis. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que vous comprenez? Non, que les quoi? On a râlé. On a couru aux États-Unis, au monde. On dit que ça m'a dit, c'est là. Qui quoi ça? Bon. Non.
monene ya moto ntango ngaka poto nanga naye na age ya 21 ans natambola Europe mobimba commença par la Scandinavie Norvège, Finlande, Danemark, wapi Suède, natamboli Malmö, na zui bateau Londres, wawa na sisi tout 6 mois, na koti Schengen na sisi tout. Na ebi tout. Europe mobimba. Muta ko sanga jate. 3 ans et 9 mois. Na zoni ki sasa ki maja parce que na mboka nanga suis fier d'être ici. Pana nga mono samusa nanga. Na otikala kuna pour sani. Yamalio donc à l'époque Yamalio que n'a mikili belé non bota maïté belé bo repa goûté azana ba kaleso de ke ba kaleso ba benga petit bateau ba tala biso na TV ya pembe wa kungi tala ya mbalio bon to pesa bango elengi oganga te ok oganga kate kolo histoire bazali yango biso yo yango mona ki ba pesi légendaire ya décennies 42 ans à pouvoir. Alors, il y a un partout dans le monde. Ba relation nayo actuellement na frère nayo ngadia dangadio Cezanne parce que tu mettre pas au teko tika biso botika la kanayi. Mokere koro. Ara omina bandit. Mokere koro. Le grand mokere que c'est bien. Via tinbela babwengi ana kati London City. Wana côté la mission na mona kanne na vandi boto vai na Christian Vangu. Mbala moko na monika porte funga mi va mi mokere penda donc auti kota Tottenham ngasko na Wheat Green pour na quartier na biso yango to rope wa ngwana donc azama na poto ba blagité bilo ya ba jeté on a yebi poto mo muta ko sanga de solo binanga na vanda na triche o ba na quartier ni na yebi yango tout so ko sa na o reverser yo on a vanda na Suède na o vanda na quartier ni on a na quartier ska bazola ka bato ya pakebo pe kene Londres zanga wapi bon ezaka na okangelo ka wana wana mbala moko ezalo kwa matadi na biso kwa Malmö na kata Malmö wande sko je la bato so que yo Nord Shopping côté barwa de Versace bayali donc il a Nord Shopping donc c'est ça. Exacte o soko o banakolo baka ba n'importe non ya toleka. Alors ya malio to inga to ba vraiment relation na yo na ba bana nyoso ba leka pa na yo ndo tangela bisolo ba myombe gauche ba zigura ba sunya ta bango nyoso na ba leka pa na yo relation yo garda na bango entre papa na mwana. Oui, dans ça bango so bien très bien dans ça bango so dans ça musala muso e 5 ka il faut se dire attends donc dingue ka téléphone papa na koya mbangu tongo za déjà tonga ye déjà oh yenga oh munene comme munene wana mpuku nanga zake dini yao mbangu aoya baza ebele do ba misusu kutu na ibutu la mama ah bon umweke nazo zonga oui oyo nani papa nani petit nango alobaka makamba politique dini ya mabutu nani kombo kimi alobaka na 1923 Mobutu tango Yesu tango s'assoit azwaki pouvoir kokabadani bossé yiba uta awa information te donc c'est belé tant on a besoin belé na oyo nani oyo abana osala babara atika nani le sanzo kuna kana lo sanzo pa utakakawa ye utayebaka na ete akimi pa ya bana memande saki sikole ya moninga na tala na lataka yesu ka tala ba kapita kanza so latinde o lo mboko mbala sombo nani pecho ana bakta babakam pecho ngona komwe kimingai machwaki machwakile auta azana ba webele batantili lindo bo yekia sika même batantili na uti za ba génération sika mais ko batmo ba reprocher que non na génération sika apparemment ndio au fula bango te ba débailleurs bazana ba kao de ba fila au moins bato musu kao de ba mela sai 21 nanga sikoyo mutu musu ozo monika ka artiste na nzoto na molimo za artiste te nga comme makao de buté na mukongo tatili no na ofula ina ozo fula eme yemo ka kenaka ba émission mais kao de buso tourner côté RTGA ezali a éviter monde yango mo na keno mbala moko ngala ko boya mutu te mbalo na ofula de bayo na ofula fila bonganya
na fula bango ba matwapanga alors mwana kaka mwana ndeko nanga donc yango na ofula ka bango mais bokenda ka télévision bokenda na télévision olobelaka ngeza kisité donc c'est ça naka na contre mututé jamais non nga bango so babima lobi to yebité donc c'est ça. Donc, à débat, place on a biso, rôle à personne déjà, on a de la visibilité. Quelle la télévision, Fila Bongana, na mon joué moi na ya président Maman Balio. Donc, quelle la télévision, donc bah c'est un abisso le muso bah keita la malienne, beaucoup na télévision, bah c'est un abisso muso moi si machopanga, beaucoup na bah nene, bikoko, beaucoup na vraiment télévision, il y a on des ezali visibilité. Donc rapidement, je dis un grand merci à Sandra Lima, Sarah Maria Lima, la brésilienne, a déjà pour cette journée à la carte République démocratique du Congo, moi soit libre qui toque on a moi Patrick Kitoko, moi Bassin, donc Sarah Maria Lima, moi si Yapembe. Alors Yambalio, et encore une fois merci d'en passer opportunité parce que tout méga kosola pour moi et Belé Yambalio ezana batu Belé balobina ibisa Yambalio. Pourquoi un mot peut mécano peut jouer pendant denga qui m'ont bali ba comprendre pendant aspect ba pendant elongina parce que Yambalio lelo tambu samba ba masque no ko tambo pendant zela ba peut ba ibi opété ndambo yo même sou ba iba oti. Merci beaucoup mais yebaka yango bango ba olinga ba osala pona elengi na bango bamona Yambalio alati kitoko pona ataka bien nalata bien bamona ngane na jouer très bien na osala yango na artiste complet mais bango ba osala pona bango ok lengi mais nga na bebisa rôle nanga na bebisa qu'est-ce qu'on appelle ça na bebisa marque nanga marque déposée ça marque déposée et ça marque bato musu baleka 4 millions de fois na télévision bayeba bango te mais nga ta dans la TV na radio ki ka voix baka oh Yambalio ba bebisa ka cacheté ba bebisa ka cacheté balika na samba pourquoi nga za maman ma banga papa Mbalio te donc merci d'avoir boule na bino boya binoté pour ça la longa na zala mais na osala ngote maintenant on appelle grand aya siko esuka ka appeler Sidi Sakai et Sidi et Penagnos pour mon colombo te lui de finesse à osala bagadian. Alors merci Yambalio, comme vraiment pour citer, comme on appelle presque à la fin de l'émission, parce que vous avez pour une église parce que le Sambondé me fout à le Sambondé me battre là sur le monde le bena légende dans quatre monde c'est parce que que c'était parce que c'était pour tout ça dans l'émission hier mais Yambalio qui n'a pas prière ils ont eu temps yango tu remarques tu comprends il peut que non présent que le Sambo parce que le Sambondé il est tout le Sambondé qui est mission pour tout aussi souffler de vieux toi que le bas devant ba caméra là c'est parce que Nzambe a passé besoin souffler depuis on to kenara ko komisaye donc bientôt là peut-être tikayo OK déjà prière et pièce na biso le ka oyo soso tika et est-ce que toi ko ba nde bozo kenda ba village ko kenda tourner ngobongo et ça na ba propre frère na omo soit ça na ba to ba soutenir bino pe ezaka na ba propre frère nanga moko muta soutenir nga oyo pena tika ngate ataza na musika ezaka te ozambrota donc Nzambe mnazongisa kai donc tika la kanaye et puis il y a des démos pas ça donc on a posé l'ingrate et puis masalangai Rogeni Wakangana so azalia wa Rogeni Wakangana so azali omona nous tranga da ya kilobi et ba poto bon ko déranger pe dans la radio bipote a passé balo ko takala arte ngo na fistaka bana mikili vraiment ngaso na moni mutawolo bana mona poto atana ebi ete na côté là na ebi poto ngeza so mutu adule musata 50 na yo ya tindeli yo ya China mabondeli poto za passe po ya pe na bande ko ba otalela mais kanisi yo le musu de cabo zo moins 50 faut yo China mabondeli donc c'est ça donc mais mingi ya ka frère na ngai théâtre déranger ka bango so pe tenter nga mona nango na déranger bango te na kieyi ko louer ba ko kota na bana batu na bakata zamba mbule beti boso ka samba penda ulbia siko talasa retour za wapi batu ba otala ko ka ofeli si nango boso ayibi na ye chango na ba WhatsApp na mjoko na bango totali ya zimbongo kolo histoire tukalika so ndeko dipisa ba pièce na ba télévision bon gagner l'autre na wa beso mbo na donc on travaille avec la visibilité pour combo ça la kaka yango wana kaka bon so na zakata kombo mbalo sombote la linzalat OK
Et bon, ce que bana bateau na zana bango, bana bana. Na cause na moi desa tali bona kabona. Na tika la taille lorote. Yamalo, merci. Ma question, c'est long mingi. Tu as remarqué le monde a théâtre poison. Affaire poison, vraiment comme qu'on moi trop. Mais série bino bozalaka pena ton bozalaka pena ba gêne. Apparemment, marma poison ça a raté. Différence ni ça entre ton bino bozalaka na le époque ba poison ni pena à la base. Il y a marma poison le na kata monde a théâtre. Bon, nga pena poison na yebi na nga ngote. Na yebi tenere ya couleur nini na yebi na ngate. Nzamba batela kaka. Neti watoka bisobo nzamba batela kaka pona yebi na nga ngote. Na za na problème mutu te. Mutu musoko uzapela na problème mutu te mais ça ndoka linga kani yote. Bon donc, eloko abana lelo baza na ba concurrence. Ya ngomona. Soka komona nga na ba biloko ngonde jamais nga za camarade na nga nzambe. Na moi si dans la bana ici non à part bango bana troupe dans la ya banga bango wana na tambula nga moko d'ailleurs kuna baro mona nga pe kutu soutenir na chama discipline moko na mela pe suma sanga matin mo me nga bavaria nga na fa na parler na madame nga totala naka na tala bakoko nga pona polisi déjà bana na bakoko donc na tala ka bango donc oya zo tshela ka baninga oui merci tourna oyali fimbo ya nzambi kokanga pourquoi lingolongola muninga na mokili asali yo nini même likambango pourquoi te boko solola motema ngo alibanga ya ebende nini yango sali pe probo maka vango mesa ngamba yango mento esika okedete tokimaka pa nzambi ye mokaza mobateli donc c'est ça. Donc, oui, bah ça la na kamalo batte pour nga na mona esika ba otela mutute na mona pété da yebi na nga pété na yebi pe makambango te da yebi pe e banderina soka te vango donc dans lobi kaka nzamba pambola kaka ici. Dernière question, et ça, tout le monde a remarqué que na mbule belé absence ya Tantine Linda Burkina Kata la mama. Est-ce que Abima na pénètre ou soit pena bénédiction na te wana nga na yebite azali kaka na ko to na yemoko foto na yemoko nga na yebimate na yebite azali na absence ta le beloko pe le roté le beloko te la mama se mbalo sombote OK hein leader yo ya mbi leader ngo ya basona merci beaucoup muto sala ka batu babima ye ah oui ici no ezalo ngo lokote foto na yemoko OK azmenga azali après nga ezaka yete so train na fête na nga na zo ki trophée yem tanima ka beta ki aga no orchestre na mbonda a beta ki titongo ye parce que comment là au monde pas major zolo la répétition to ba so ki wana yo fo ko no yamba ye o tuna eske longwa na la mama so ya répondre yo kuna ndeyo soko yo tuna nga so deuxième fois ndena ko expliquer yo mais ngana oyebiso neni po ngana longola yite to yebi ka azali il y a la mise à disponibilité problème est dans le français yango yango wana te problème est yo ke ndeko loba na mise à disponibilité za la kana makambo OK il faut tout na bien tout na so ka lobi alongwa oyo ko zongela nga comme ça on comprend ça. Alors merci beaucoup Icône maman Balio to comme na suka na ibte so zana elo moto tuna kiote oyo mopo nga elo ba soit au PSPK programme ya mouvement pour bato nyoso balana o balinga rabino donc beaucoup mpena biso TV au PSPK programme tout ça la pena bien quoi. Très bien, merci Christian Vangu. On na remercie parce que yo lukanga poto panza moi sapo. Merci vraiment, merci na petit nanga les grands caméraman Kirikou. Merci Aya Nzamba Pamphilo. Donc chaque mercredi, vendredi na Kin Malibo en diagonale na lycée Kabamba to répéta kawana o balingi ba ya musala basi mbali mais to lingo moi muto ezo sala malamu o ya ba impolitesse donc c'est ça ba impolitesse aya to sala musala na biso o futani un franc ngai pa na ba futa mbongo te po ayi ko luka musala mbongo ngo zo la donc aya ya kabala action musala banini lero ya mbaloza donc c'est ça. Puis na pesi merci vraiment na maman pasteur na ngai na papa nganga nzambe na ngai Tito Bolia na pesi
prophète Tito Bolia merci na mwasi na Paris bambote na Roger Mafuta RMM na pesibino bambote et na Bruxelles et puis Malili Bolia on a ya Omer na pesibino bambote Rochero bana ya bima nyoso na pesibino bambote nzamba pambola bino et puis na bosanite mwasi na ngai Meje Ngulambe tozali toujours Moussa des Otambola toujours pièce na bino yango na balanda ba consommer yango et puis naza na studio na 4 chansons na ngai na Beteli na Embeli Théo Zambrota na Embeli Dele Mopasa na Embeli Popo Lianza na Embeli Massa Mosusu ye na osa des surprises na ta kombo na ete boyo arrive qu'on était bon donc na ils ont mystique merci vraiment tozali toujours tozali makambo ezotambola nango kitoko mbote na bana nyonso tu bana Suisse maître Chamou merci na mariage osali na Switzerland na Lausanne merci nzamba pambola yo et puis rive nkono mojalisi na sepeli pena rive kono ndenge bosololi pena bino nyonso pena donc biga sumbu ndenge bosololaki pena masolo kati bosololaka bino boza bayaya soko bozolakisa bosali eloko bosali wana baleki bakotala po koswana eza na ntina moko te merci vraiment et puis napesi mbote pena na Thierry Sandala na Switzerland na pesi mbote na Viengadio Sénégal Mokerekoro et Vala Papi Moussoui et puis na posante Chantal Machozi na pesi mbote Silvio Wechi ne kama moboze ebele na Rale kuna na Caroline Dino na pesi mbote na Nickel Biongo Randy et puis Bombo Fifi na Caroline Dino Fi Bombo na Baba Mungita na pesubilo mbote na Montréal et puis na bosanité na Jean-Louis Ekofo Ekanya bolanga langa falanga na kati ya Canada plus précisément na Montréal na pesubilo bambote boze belé na bosanité Meje Ngulambe monte malanga madame na ngai mama na Exaucé Mbalio na kati vraiment ya bamikili wana ntuka yo yebi Sili et puis tu n'es pas dans la poto ça déjà ma content ya na ibisagio makambo to kolobeza kantina te tout ça la préparaka lobi na yo poto kokola donc c'est ça merci na lingi mino ba fanatiki na partout katika pesa izaka moko katika pesa na kati États-Unis na pesa bambote siko zali puis Masaranga Fredo na Caroline du Nord na pesa bino Benoît Bamanga noko to ko jala wana et puis Benoît Mukendi na Caroline du Nord bino nyoso tu esika bozali nzamba pambola bino merci Biso merci vraiment merci tout ça chaque vendredi na 17h na Biso TV loka to ko no sika to pesa to fina donc to pesa longa wemba lo ba ozala to fina donc déjà bato ba kiol donc na Biso TV chaque vendredi na 17h et pas ya moko boss les boss voyez bika Cabrino tout ça kuna merci de notre petite opportunité pour les kawana et puis les diffusions ça mardi na 10h donc vendredi na 17h 10h na mardi na 10h na Congo web tout ça chaque lundi pas Chabani record ça c'est dit wana de tous les temps de tous les jours tout ça na Congo web chaque lundi na 22h et puis les diffusions mardi na 9h donc c'est ça programme na biso yango wana vendredi na Biso TV na 17h les diffusions mardi na 10h mais le lundi na Congo web na 22h et puis les diffusions mardi na 9h donc c'est ça merci na Gilbert Biladi et puis Maurice Gigandou bino soska bozali et puis na pression merci Servango Nzambe apambola yo amen amen donc na sous bénédiction vous pas icône donc Kirikou donc merci beaucoup na maman Patience Kabisa depuis la France tu es présent Balio au Sepeli Ekofo personne n'a pas comment ça bien Ready Ekofo artiste groupe la maman donc il y a joué en tonalité pendant papa moi il y a tonalité donc en tout cas musala vraiment kitoko bino tuna ba débat bandeko tout ba fila donc musala vraiment kitoko musala ndeza tata pe maman donc vous en la patience pour ça ko ngate que non ça moi 3 ans 4 ans 5 ans maman fula mo bimako na ba carte Nzambe abi momani ni oya pambola rabana donc merci beaucoup à ma patience Kabisa Kazadi depuis la France et merci à mon vieux papa héros Scotty Netani papa héros et merci à les rois de Kimankuta Rivenkono
Donc, grand frère propre, merci vraiment pour notre soutien. Donc, le roi qui manque Kouta. Et merci aussi à Balobi Dina Koudiva KDV, maman et les Zoki Daniel. Fila, il y a Dina Koudiva Mgolo, Bengate, Loroté. Donc, tout ça, Turobaki, merci partout, vraiment. Te remercier Bino parce que sans Bino, Bisso, vraiment, tout ça. Merci à papa Simon Kabaka Metro Makengo et à sa charmante épouse, maman Christelle Mumba. Donc, comme vraiment, la souka émission, on est clôturé. Des gros bisous à ma fille chérie, Liams, Chris, Vangou, sans oublier Babi, Sarah, Maria Lima, Mwasa Pembe, lèvres à rose, lèvres électriques. Bon séjour à Kinshasa. Bye. Papa Uki, Sarisa Bana, Wayalua Mumudila Kena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozorudu Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moïmoué. Yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala